oyo nazo en contact ya ozomona tozosolola na représentant ya Vincent Compagnie atindeli nga babiloko nyonso tu ya compagnie tozomona nde tozosolola na ye alobi ofélicité mosala makambo nyonso tozosalama bien. Alors nazo balancer nano eloko ya moke oyo basali awa ya compagnie ya 3 minutes totala yango nano compagnie avec projet totala yango nano. Biso tozopanza sango ya mboka soki eloko eye ifo totalisa bino mpo bomonaki tozotravaille solo tokosaka te toza mpe na baparti pris te toza wana kaka mpona intere ya mboka. Direction belge d'SOS Village d'Enfants. Un parrain célèbre, c'est le meilleur moyen de faire connaître le travail de l'association qui fonctionne essentiellement grâce aux dons privés. La médiatisation d'un tel voyage est quasi impossible sans célébrité. Cette couverture médiatique est donc inespérée, surtout qu'entre les enfants et Vincent Compagnie, le courant passe à merveille. Le village est complètement isolé de l'effervescence de Bukavu. Avec 1 million d'habitants, c'est l'une des villes les plus importantes du Congo. Elle est située sur la rive sud-ouest du lac Kivu, une rive qui a vu naître le père de Vincent. Mon papa a eu la chance de connaître beaucoup de régions dans le Congo. Il a vécu dans énormément de régions au Congo, donc j'ai une partie de ma famille qui est de cette région, donc du Kivu. Et à partir de ce moment-là aussi, c'est toujours intéressant de découvrir un peu où s'est déroulée la jeunesse de mon papa, cette fois-ci en l'occurrence. Pour ma maman, j'étais déjà plutôt au courant, mais vu que c'est plus proche, mais c'est intéressant pour moi de découvrir aussi de dérouler la jeunesse de mon papa. Et puis chaque petit enfant ou chaque jeune garçon que je vois en rue, je me dis, ah ben voilà, c'était mon papa peut-être il y a 50 ans. Et c'est marrant de voir comme la vie peut évoluer à partir du moment où on décide de prendre sa vie en main. Bon, tout la deuxième partie.
wana ezalaki première partie tolanda deuxième partie oyo intéressé na mingi ezali awa ezali mpona kotalisa bino ke tozo kotravaille na bato ndenge bazali kotindela biso biloko kwa voilà soki otindi biloko na yo biso mpe tokolakisa yango na kimia sans rancune sans problème ezala malamu. Que 35 ans de vie en Belgique, j'ai décidé un jour d'accompagner mon fils qui voulait absolument que je l'accompagne pour voir ce qu'il a réalisé au Congo, qui est mon pays d'origine, ce qu'il a réalisé avec l'association SOS Oh, Papa Compagnie. Enfants. Et cette association s'occupe des enfants orphelins. To give a place to those children who are orphelins, that is fantastic. Always countries would take that child away that was having no chance whatsoever, that would probably have died within the next 5 to 10 years. Ici, l'avantage de l'association ici, qui est dans plus de 130 pays au monde, est qu'ils ont utilisé l'image de Vincent comme ambassadeur pour appeler les sponsors. L'image de Vincent appelle facilement les donateurs. L'avantage de l'association ah oui, business pour et qu'ils ont utilisé l'image de Vincent comme ambassadeur pour appeler les sponsors. L'image de Vincent appelle facilement les donateurs, c'est-à-dire ces gens se disent si Vincent est là, c'est que c'est sérieux. Nous aimons Vincent, on va aider. Donc on ira jusqu'à acheter des chaussures de football à 2000 euros, alors ça coûte à peine 100 euros. On achètera un match à Manchester à 6000 euros, alors qu'il coûte 50 euros. Bon, tout ça, ce sont des aides. Mais n'empêche que Vincent, en tant que joueur, a voulu montrer que lui-même, il met aussi la main dans la poche. The other big part of it is that they're going to be a football pitch at the back of the village. That gives you a great sense of pride. When we originally designed this village, it was a question of like, what was we going to do? This is the medical center. It will provide for about 10,000 children a year. Ces pavillons qui ont été construits sont pour les enfants orphelins. C'est des dortoirs, mais avec des chambres éteintes, des petites chambres pour les enfants. Et puis, il y a dans ce complexe un centre médical. Here it was nothing, there was nothing before, and now it's so nice houses for children. And he can help all the village around for the medical problems. My father's saying it's a shock for him because he left 35 years ago and it was nothing like this. Et ces enfants ne seront jamais seuls. Ils ne vont pas étudier entre eux, orphelins, isolés. Non, ils vont être mélangés avec les autres enfants du village qui viendront participer à l'activité, qui vont étudier avec eux. Voilà. Je viens vous voir. Ça, c'est votre tableau, hein? Voilà. Now, what I was thinking is, why stop there? I believe, I'm a strong believer that after studies, you gotta develop also other sides of Charles.
ça vaut la peine d'en parler. Il faut aller voir les journalistes, les chroniqueurs, ceux qui ont l'impact dans la communauté pour en parler. Parce que cette histoire n'est pas connue dans la communauté. L'argent qu'on gagne ici, on peut bien vivre ici et améliorer les conditions humaines de l'autre côté. Il a commencé le projet, il avait à peine 22 ans, 21 ans. Et quand il était en Anderlecht, quand il était encore plus jeune, c'est moi qui m'occupais de l'ensemble, des réunions et tout ça, qui ont préparé pendant presque 5 ans l'arrivée de ce qu'on vit aujourd'hui. Merci bouti kolanda élément oyo batindeli ngai na je ne sais pas soki azali représentant ya compagnie Vincent Compagnie capitaine ya City nayebi te parce que bakontaktaki nga mpe tosali émission na bango na je crois que eloko ya liboso tokoloba capitaine Vincent Compagnie a réagir via peut-être atalaku na ye to représentant na ye parce que atindeli nga biloko oyo mpe bomoni ndenge tozosolola na ye awa toza en direct tozosolola mpe facture na nga na kotinde epai na bino mpona mosala nasali bomoni ke mosala Vincent Compagnie un grand na kati ya Congo et puis grand na monde tala bavu combien 3020 personnes ka batali c'est-à-dire eyebani te eyokani te rôle ya presse to rôle ya social media eyali nini elakisi kopanza sango alors bino so boza na makambo ya kitoko bobateli yango bato bakoyeba te mais na remercier les capitaines ya Manchester City ndenge a réagir et atindi belema na ye eza malamu mpe awa tomoni eloko ya liboso ya masolo ya sponsor père ya ba Vincent azobeta biso masolo keno basponsor so bamoni elongi ya Vincent mpo aza ambassadeur ekokotisa mbongo ebele donc eza masolo ya basponsor oyo batie makuta ye mpe atie makuta na ye o wana c'est bon mosala ezosalama bien sikoyo problème ya makasi oyo tozoloba ezali kolobela Congo na niveau international nde eloko tozolela mai na miso kolobela Congo koloba makambo kokritike makambo ezoleka na Congo ekozala bien omoni déclaration kaka ya moke osali ya 130 personnes babomi na France donc esali impact soki mpo osali déclaration sur ce qui se passe au Congo ndenge bacrime ezoleka na Congo même na t-shirt na olati ozala bien donc mosala ya un pasteur mpe journaliste ya diaspora yango wana na ntango bino bozolala biso tozotravailler admettons lelo mosala oyo nga nasali eke capitaine ya Manchester City amoni ke non pasta a réagir bien namoni mpe ke bato mosusu babengi nga balobi no boyebisa ye alanda style ya lwalwa azalaka moko ya ba premier congolais abeta bale awa na Angleterre lwala azali kozala toujours na milieu ya bacongolais basalon ya bacongolais na bamatanga ye moko kokoma ere moko koliberaka bato donc biso toyai awa kotioka te kofinga te mais tozo initier mpe tozopesa baconseil moi je crois que capitaine Vincent Compagnie soki olandi style ya lwalwa nazobengisa te ke okendaka bamatanga nyonso nazobengisa te ke okabela bato nyonso tout mais omonanaka eza bien kutu salon edolobi asepelaki mabe nalokaka abengisi nga ke lelo naleka mpo makambo nalobi bazelaka yo oya na salon bakata osuki don na Manchester grand salon eza salon edo alors tala lelo oyo etanke ambassadeur liwa ya 130 personnes olobeli epesi impact donc c'est-à-dire soki olobeli mpe ya 20 millions de congolais kozala bien erreur mosusu omoni ezali village football oke osalaka côté ya bapere faut osala mpe moko na kati ya kini kozala malamu epe lisusu bato lokola bon wana eza loisir na yo eza na bagarçon mosusu baa na bango bandoki faut pas kosapuyaka kosafishaka na bango eza bien te ya obebisa réputation na yo donc na kosenga na bino bastar na biso ya football kisa Fabrice Mwamba kutu nzambe asova yo tomona ata action moko te meme na bana Congo bana babola nzambe abikisi oyo na liwa
na ba communauté na ba milliers au monde na ati et ce au monani au libérarati c'est pas bien, c'est pas bien. Bolanda style ya Michael Jackson. Michael Jackson a tomboli sa communauté black na IEC. Asala ba clip na associé ba noir. Abengsa nani bactérie ya ba noir ba ya ko jouer. A tombola bango, c'est-à-dire soki yo tombwami tombola pe bandeko na yo, on ne sait jamais. Alors ils en ba biloko mususu oyo zo sala lio luka mindelo bio luka bandi luka bandeko na yo. To l'un exemple il y a Didier Drogba. Didier Drogba a sangisa asisa guerre na mboka na Côte d'Ivoire. Pe a télémé la président Ouattara pour miyaza mutagwagbo aboya kozonga kuna, c'est-à-dire pesa position na ye. Toloba nini kutu ba signaler nga mutu benga wi oyo ba teke Yaya Touré aidaka ba congolais pour za beau frère. Donc Yaya Touré nzoka zaka beau frère abala sœur na biso congolaise. Donc zo monde za bien plus ba biso susu mutu mususu grand prêtre musu Kolo Touré les razaka na Arsenal azoya même na ba milliers ba congolais na ba musique qui ba salon de coiffure tout et tout. Donc c'est ça milliers na yo George Weah asalama kama minene na mboka na ye pe na milliers ya ba black. Donc tolobi ete bolanda style ya loi bolanda style ya Michael Jackson oyo asalama kama minene na milliers ya ba black atombola ba Eddie Murphy. Michael Jackson a joué un clip na ba Eddie Murphy. A tombola cote na ba, a tombola cote na top ba cote ba basketteur. Donc a sala nyon surtout pour la communauté na ye. Donc je crois que capitaine compagnie tout ça contribuer musala au sala eza vraiment malamu mingi, eza musala mo kitoko bo continuer ko sala ngo et oza malamu parce que musala wana ezo sala malamu net siko na sali boulot na nga ba contacter nga na Lexi Belema na bango. Facture nango ce capitaine vraiment a raisonné que non pasta asali musa na ye makamtu ezo ke bien na pesa facture na ngira na sunga na futa facture a pasta na yibi mutute na tongite na sali nde musala oyo compagnie capitaine ya Manchester City azali pe mwana Congo a reconnaître musala nga na sali na pesi ba conseil na propulser musala na ye oyo peut-être na communauté ba yebagite o biso moto yebagite soka pesi facture oyo nga na kosenga na nzela ya moto a contacter nga na ozala beni pe ya ozala beni ozala malamu ezali musala oyo Michael Jackson asalaki mbongo etambola na milliers na biso po tozala ba pauvreté. Tala lelo oyo na East ya Londres ba yanke bele basimbaki kisi na Manchester na Birmingham na Cardiff na Glasgow na Dublin un peu partout basimba bakisi bakomi ko reverser bango parce que bando simba kisi po ba esprit faible. Tala lelo bakomi ko luka kobima na basa baninga bakomi reverser bango bulumbu. Tala lelo mamsu bakomi ko dosala bakisi na ba salon na bango pona ni pona miye na biso bato batombwama bali ko benda bato musute. Toza malamu bato lokola ba bolasi bato lokola ba mususu pe azana na nini na Liverpool numéro 9 na Benteke je crois appelé d'origine congolaise. Donc baza na nani kisa Lukaku boza ba congolais ta bomona na kana milliers. Donc émission oyo to sali on pona bino nyonso tout. Donc bomona na kana milliers botombo la génération na bino botombo la communauté na bino et aux malamu mingi kwa tala ndenge ba okomi ko sacrifier basi abatu soko moni camarade na yo azo kolinga mwasi na c'est-à-dire azolinga asambusa yo asimbuso touche. Donc mutu wana faut beba na ne na niveau mabe po bible pezo pekisa mutani na mwasi muninga te to kamwe to isoni komona ba photo ya batata minene ndenge wana koluka kokino bimana mwasi ya camarade na ye. Ba mama félicitations mutu akoya ko saka note soko so bala camarade ya mobali na yo azolinga yo alingi asambusa yo alingi abebisa vie na yo faut que se poser do ezaka un système omoni ndoki belela pe singa molai na kingo. Donc po bami kaba bami tumba bango moko na Kinshasa na Angola na Brazzaville tozomona ba photo bana basi o balingi kolia mbango banyoka ekomo mela bango pona nini bazo bimaka na ba homme boa oyo bazo bebisa ba science na bango kolaka bango mabe pona ba jipe pona ba moyen ya mboka oyo. Donc tokomi na tanga suka ezali mawa mingi tokeba eza mawa mingi. Alors tolobaki ete basango ya Congo ndenge tolobi wana eloko ezokamwisa biso eyali ete nzoka 4 Koraman ti azosala ba publicité alias Kabila tout et tout parce que
alias Kabila bayoka na ye yo yembelanga kumisanga nga na livrer na nga yo na juge en interne te. Alors Nicolo eza vraiment kotomboka tozo senga na Congo, justice à Congo, va livrer 4 Koraman na interne, na juge en interne, parce que 4 Koraman, bazo ko accuser ségrégation pe viol. Donc on dit que na Congo bazo violer. Alors motuyo surtout azo la violer na Congo za wa faut ba kangaye. Alors ceux qui mutuana communauté internationale sur le pour na viol nous bateli na Kinshasa, ayemba rabina kana ngonga fois que no liambala en tout cas malamu te bo livrer biso 4 Koraman akende vraiment mbangu na juge en interne pour 20 ans ou 25 ans et vous allez vraiment kitoko ezamalam. Alors bo tuninga pe mingi pourquoi ba Jean Paul Kagame batindelinga carte wana o ezali na identité ya papa Honoré Ngwanda nga na lobelo remonté na tieka kana publier toujours senga bata pareko ba expliquer biso ezanini parce que tisco na nazu elo remonté alias Kanambe banani ba obomisa ye eza ba mende eza bato bazala pembe na ye ba boshabe ba minaku bazo bomisa ye na ba matata poni po bible ba kokisika na maloba nzambe lobi ete l'homme aura comme ennemi les gens de sa maison. Donc ba ennemi ya Kanambe bato bazo bomisa ye eza kaka batanda kuna ye. Alors Kamere bientôt akozala ba kobengana en opposition parce que a trahir mingi pe essayer irréversible bato tout ba yebi ke aza traître azala jamais na opposition côté moko. Lisusu IDPC nzoka bapesa bango grand la po basimbisa Dio Mindonga la touche pe bango mo balembongo balandi idéologie ya palu balobi donc bakufa te ba pauvre bakomi na tanga suka il faut badia bien donc ezali ndengo wana donc mawa mingi makambo ezo sala na mboka na biso Congo donc tolobi ete juge en interne asimba 4 Koraman pe Vincent compagnie ndenge ya réagir na kotinda belema na ye asali malamu mais biso toza kaka na suka ya belema te toza na posa amona na communauté akenda na basalon edo alanda style ya loi oyo lomama oyo azalaki ko beta bale awa lokola premier congolais na Newcastle pazaka na succès makasi azalaki toujours na milieu na ye azalaki kotambola na bato na ye azalaki komona na bato na ye pe merci na Yaya Touré beau-frère na biso pe sœur na biso batindelenga même na kombo ya mwasi ya Yaya Touré na asi sœur Linda mbote mingi balobi aza congolaise merci na bino tout pour réagir eza makambo ya kitoko do na kosite bomoni bino moko oyo ezali bato ya Vincent compagnie bakoti en contact nanga na messenger nanga kotindela nga biloko nyonso to réaction ezala bo mobali ya solo batangi kombo na yo omoni ke makambo wana peut-être ezalaki ndenge wana te otindi banani belema pour bato ba comprendre donc toza kaka na système moko omoni ndoki belela pe tindikela bango singa molai bamidembika bango moko na nko pe na kombo na Yesu tout droit breaking news